Bonjour, 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 bonjour. Mbote minga bino nyesu tuba bolinga ka mama ile anit. Na pesi bino mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga, est-ce que boza malamu bonne santé? Journée bandi bien. Wa bino mami ile tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali. Bino pe na côté na bino kuna. Ndenge alors faites-moi savoir si vous allez bien. Si vous allez bien, beaucoup melanga ba commentaire que mami ile anit tout ça va, tout va bien, tout va bien. Et ça langa esenko ba ke ba ngai. Ba balinganga baza malamu et ça langa esenko. Pe ça nga vraiment esenko makasi ko ba ke ba ninga baza bien parce que bino ta botalinga bobo mo déjà que maman tu vas bien. Boki litama kwa maman Denise, mo déjà kaza en bonne santé. Maman tu vas bien. Maman tu palinga ko ba ceux qui bino pe boza malamu. Alors baso zo mtakanda ko talanga te po okosepela na ona ngai te. En tout cas bolimbisa ngai ya, bolimbisa nga vraiment téléphone na yamba parce que nga na saka musala na nga bureau la ngeza ka téléphone na yamba nanu mais na kozala bref hein, s'il vous plaît. Allô? Allô? Bonjour. Bolimbisi nazda na émission. Est-ce que vous pouvez rappeler dans 30 minutes s'il te plaît? Merci. À tout à l'heure. Merci. Bolimbisi nga bureau nanga ezali téléphone et on déjà bureau nanga est-ce que na la rendez-vous est-ce que na sala musala nanga bureau nanga eza téléphone voilà na lo baso mutakanda ko tala nga te poko sepela na ona nga te somo ko za mutakanda oza colérique o mutolinga ko tala nga te poko sepela nga te sopo za mutaketo tala nga te sopo mutazua ko tala nga te poko sa nini po sepela na ona nga te o ko tala nga te po tala ngo silika ngo mona mi lobelaka déjà sopo za fanatique révolté o vandi na fenêtre ozo dionga o kengdila oya ko ya pamba so ko yi obukani lokolezaka passe alors ko tala te so lingi mutu te ko tala te hein so ko linga mutu wana te wa mutakanda ko tala te po okonyokola motema no pamba. Voilà. Tozo sola siko makambu ya mabala. Likambo na ko semina likambo libala oyo bandeko. Likambo libala. Balobaka liso mukolo. Etala ke mona ka place ni lamba eza salité. Bana lelo balekeli ba parents mayele makasi. Ba parents mingi bali ko céder na ba caprice ya bana. Nzoka mususu ko céder te. Na ba caprice ata mona sa moko ko céder te. Po mwana kokufa na epete soko boko céder na caprice na ye ya kokufa te. Oyo mama moko mutabengi nga na mawana motema. Na pasi na motema. Abi mama tu na sepe lokolo zongi na kina likambo na nga kito solola. Nga bia likambo ete mama. Problème ya to solola. Abi lokolo zongi mama ni tu. Na ninga ko déranger o tete ngozaki na vacances na bina za ka mama to soko to solola likambo. Nga bi likambo te mama. Loba. Mama lobi boye. Mama ni tu. Ka ndeto mabana kishasa kiona kia vacances na bana. Mwana na ya mwasi ta bakenda ki vacances. Mwana ki ko tomber amoureuse ya jeune garçon moko na Congo. Mwana ya poto. Abotama na poto. A tomber amoureuse ya jeune garçon na Congo. Par rapport ya ndenge nini ba cousine na ye babimisaki ye ndenge ezalaka babimi bake boye na boye basepela kaka ndenge ezalaka bake ko sepela babimi cousine na biso uti poto toke to sepela etu. Alors moi mobali oyo azaka camarade na ba cousine ya mwana azaka na poto mwana botama na poto. Ndenge babimaki wana mwana mobali pe aluli mwasi pa sepeli akobo bana poto ndenge balinga ba bleda bana babotama na poto ndenge balinga ba bleda koka mobana ba uta kisasa o bayaka ya basi babala ka bana babotama na poto te babala kaka bana ba bleda omona ka bakutani bango na bango na ya poto mwana muke na ya botosa mais o babotama na poto bango babala ka penza ba bleda o penza ba yaka penza ba ye wana nde penza bango babalaka mwana botama na poto vacances kaka na Congo ake ko sepela na bleda bolingo encore pe ba nikie biloko bibi de la rente hey mwana mbele ibisi bibi olobi singa ki akanga kwekonda bibi yo ba embele bibi pusa koni na yo tolelengi mwana mbele ibisi
na kokoka na sentiment nanga ndenge nini ngai bibi na kozo makasi akomoya ya wapi de la renta bibi bibi tala sikoyo ayembeli epenza bibi olobisi nga kiyaka nga kwekonda sikoyo tana yoza na yekonda balobisi kiyaka tala sikoyo degré wana bandeko moto aza na yekonda sikoyo na kati ya lieu sacré balobisi kiyaka tala na moto aza yekonda bakelobisi kiyaka bomoni degré ya daga woni peki degré pesa daga no nazo konda mena ko loba ki konda veriri na tama konda ano ko tena baga ki yaka kwa ataka ero mwana basuke konda ate fona baga ki yaka po sentinelle ki kwa ngai vedir nga penza mena tamo mai kwa mwana tomba amoureuse mwana zongi poto aye koyebisa mama omonde tokende vacances mama omonde nazobima na bandeko na nga basi omoni garçon mo bwazakisa mama garçon asepelaki na nga mpe nasepeli na ye po tosala nini tobalana mama abia kwa mama likambo ngo nini yo kobotama awa yo nani ngo osisi classe na yo awa na bac plus 3 oza nango yo moni mibali ya ara poto te bano botama na bango na poto awa moni bango te po kende kaka vacances kaka toke vacances kaka mbala moko yo ke komona kaka mwa mobali na Kinshasa alingi olingi ye okende na kobalana mais non mwana non yebaki bana na mingi basalaka bongo ta moso alingi opona mokana non maman ce n'est pas pour les papiers akopini bobi so bandi français so bandi français ozana na kitambo ya sa comme déjà na kitokimosi tango yo zoluka o formuler phrase ya sa kendeki mama malobi suki na nzela mama moya continue malobi katani suki mwana telemeli mama abango oh non, seulement je fais partie de la maison, moi je vais trouver mon appartement, pour boire, biso ba congolais de tozalaka, ba famille de tozake, moi na soki na bali to kolinga tabi manandako, po moi manandako, malamu sa nini abala, soka bali nde abimi na ndako, biso ba papa ba congolais, to linga ka bonne to mona kezaka lokumu nde za honneur ke na bali si mwana abimi na ndako nanga akeli bala nde to sepelaka ndenge wana. Culture na biso za kabongo. Moi, je bandi menacer maman. Oh non, si c'est comme ça, maman le maman. Moi, mobile yo lingi oyo. Comportement yébité, caractère yébité. Car non, depuis qu'on est revenu, on se parle, on se capte, c'est instant si boy na boy. Maman le bignon so wana tunga na boyité. Mais au yébi bizali la oh mais non, mais mes cousines ils ont dit, il est bien tout ça maman le bi. Les ont dit wana et tourna comme vinaigre maman. Eloko ngoni nzoka mona basi balobisi ke kiyaka ya zekonda ako boyibi ba jeune na biso wana ya tangwa ningisa aki ifuelele aki ifuelele yoka sauce sala sauce nyanga bor génération nyanga bor c'est dangereux génération tala sauce lianga sauce Mona si bakanga ki les gens matoyi. Mona telemeli mama. Mona biso matena so na sa vacances so na ki Kinshasa. Bino boyebi mutu sasa komi majeur. Okosala nini? Mama lebi ote okoki habiter mama na okende na mom. Ketenga na okende vacances so na Congo. Mwana biso o bac plus 3 azongi so Congo. Aka azongi so amour fou. Kozonga azongi Congo. Ake kosala libala. Asali libala pour aza française. Aza ko benga mama zako informer mama oh non ndenge za wana mama ngana osala no libala mama abi quoi libala babala ka mwasi il faut na mobala se présenter mobala sisi ko se présenter apesi dot asisi ko pesa dot nde bosali libala yo kende ko sa mama nanga bac plus 3 bandi ba explication non omoni eko tarder mingi eko za na problème ya nini ba abimisa ba mbongo non mama. Moi, je préfère tout ça. Nous avons libala na biso awa na ambassade. Azo mikanda na yeta mutoko yakuna. Nde aosa nini? Aosa mamba libala. Maman le bitambo aosa mamba libala. Na mbongo nino aosa libala. Ou pourquoi vous regardez c'est mal l'argent? Pour le nègre ouais. Non, ce n'est pas juste. L'amour ce n'est pas l'argent. Et boy na boy.
Maman meki koloba. Bac plus 3. Ali koyoka mama te. Encore pe maman aza ye moko. Na papa basala nini bakabwana. Ye moko muto boko leba ye muto na bana. Bac plus 3 boy. Bac plus 3 boy abiye ka mobali. Maman lobi maman nto. Na bisenga bi mwana. Mobali oki koyeba ka le na lobi. Oh yozo kende kosala mariage na me. Est-ce que oza suki ya bolingo ya solo? Alingi nga mama alingi nga nzoka. Babinela ki kifuelele. Yoka sauce nyanga bore, nyanga bore tala sauce. Ba embeli bibi. Encore banu ba faible na ma. Hein? Ba na faiblesse moko na de la renta. E bomaka bango ko boma. De la renta. E bomaka bango somo. Badeko. Moi je suis s'entêter. Maman pas libéré kate, eh? Maman libéré. OK, problème te bosala. Maman ni tout n'andima à contre-cœur. Bosala na bino kasi balango. Mais ezala ki à contre-cœur maman. Ce n'est pas qu'il n'a pas ça qui bénédiction qui est babala na au mona wapi. Première vacances au tomba amoureuse, deuxième vacances au son que ndoko bala mobile. Bakenda ambassade. Basala libala. Yo yebi bali française. Ba accorder visa. Mwana mobali ya kapoto te aye poto. Mwana mobali aye poto. Avant qu'il y ait poto, mwana moi c'est azonga. Et loko maman boy qui kobima nda kuta avant le mariage. Bac plus 3, an a fiche de paye. Pour an a poto zaka fiche de paye pour zondako. Il suffit que cause na fiche de paye, il suffit que cause la na contrat na durée indéterminée. Bac plus 3 a lukinda kwa mbangu. Encore bango bana batarda. Bana ba omela te. Bango ba ki connaît tout. Aibi ordinateur, aibi français, aibi boy. Azunda kwa zo appartement na ya chambre salon. Mobali aye kokuta na kati appartement. Mwana moi si bac plus 3 oya bima na ndako na bango. Ake kota appartement ozela mobali. Mobali aye poto, mobali akomi poto. Mobali akomi poto. Ba korda ki visa na ye na poto. Akomi poto, ba komi kovanda na mwasi. Maman le bisko mobali aye poto. Abala aussi koti. Abala yo. Oh maman, il faut s'intégrer nano. Il faut pas banda musala. Abisi maman. Yo kokenda ka musala bureau. Yesu ko kokenda musala nini? A s'intégrer nano. Mibali bana ba mona poto mama. Mwana nga. Na pekisi mibali bana poto yo moni mibali te. Tu osalika mwana mobali oya ye. Maman s'opposa ki na libala wana me mwana mwasi aboya ki. Ako bana ngwa basi poto mona kwa soka komi na 27 ans mo le kola tuli. Amour quoi combien tout là. Occasion de se présenter par les kaka? Oui. Moi mobali aye moi mobali bando vanda ti. Babandi ko vanda. Babandi ko vanda. Babandi ko vanda. Ok pour ça là il faut s'intégrer na nous. Et pourtant, Mukanda azanango eza ko pese droit de travail. Mais abandi na musalate. Avant na kanda ko mama soka ye na ndako, ye pas zo boudé. Pour na ni na yebi tellement moi ça folle amoureuse. Ye pas zo boudé ce qui mama ye parce que boyebi ka bano nde bazalaka. Bazanga secret. Nyonso maman dazo ebise ki na lingi te fo bala mobali bobotama ala poto ata botama na poto te mais mobali déjà ça na poto avant d'aka déjà na poto o asa mesa na poto ayebi ke yo ya kofuta ndako yo kofuta yo kosuma biloko liaka ndenge za na poto mwana mwasi oyo a expliqué la mobali nyonso mais tu sais même ma mère est contre tout ça mais moi comme je t'aime boy na boy ce qu'on a gagné le kola maman aboyaki libala mwasi alingaki doto ba mobali muta gagné parce que finalement zi mwasi ye muta gagné. Donc a gagné maman. Comme il kovanda na mwasi. Baza kovanda na mwasi. Baza kovanda. Bile mwa bebi bana bisa koto mingi kolamba. Ba olamba te. Kosikola nzoto malamu. Ba répéter pour ba ko mindele makasika na parfait chou. Ba musu baza pour brosser problème. Ça brosser na temps pas brosser na pour ali kambo. Encore ba comme ba tikam na make-up. Papa. Ngaptu na chito waza sanga tamwa make-up abia. Tala ya ko débrouiller. Ya ko débrouiller ngo passer. Pona na chata make-up evanda. Débrouiller jango ka passer. Mwana wa mobali banda bandi ko vana na mwa mwasi oyo. Une année koki akenda musala te. Mama peso kwa ye papa. Likambo ko vanda boye na ndako. Basi babali yo déjà. Basi ba mimi yo déjà na poto. Mais kende musala
tango pe mwasi na koya mama bino ayaki mama bino alobelinga bongo tala moto babine na kia yaki fuelele siko mwa mobali asebaki nga pona kanga mwasi oyo nakokangele kaka awa kanepa nakokangela ye pa akangelaki epeka yango wana mwa mwasi aza te mafola amoureuse mwasi akomi guerre na mama na ye akomi komake me mama na ye respect répondre maman ne mkomoso alobi bongo mama si tu as été une bonne femme pourquoi tu as divorcé abi mama nitu nayoka pasi na lingalo français au moins na lobela kinga mama si toi tu étais une bonne femme pourquoi tu as divorcé mama nitu le connaissons na mona tubanga mbeli na motema nayoka pasi moko kaka pona ngai nazo pekisa ye pona pekisa ki abana mwa mobali ote amemi mwana mobali oyo aina mwa mobali ona poto ayena mwana mobali ona poto na tuna kinga bi eske oza siki ya lingi ya solo po batu bakoma bongo mobali na Kishasa soko amoni mwasi poto alingi mwa olingi ya kolinga pona poto muta boya ka poto azalaka te nani yango oyo muta boya ka poto azalaka te ba musu balia balia ezana batu mususu ngaza mobali moko abenga ngai alinga mwasi mo ya television ka batu musu basala ka masano oka to benga maboke ndoko na biso mwasi alia mona mbala na mbongo lembongo mukolo yebaka ke ndeko na biso mobali azaka handicapé atambolaka na vélo aboya kae mais avant yeba loko babanda ko sola mingi mutaka na position ko vanda loko ayebaka te ayebaka ki azana makolo azabu mais mukolo kaka mutu moko alongoka likambo eza mutu moko azana na Allemagne abengaka papa obengaka ngo za na Allemagne yo moko yebi ke likambo yebisaka nga camarade na moko alonga ana Kishasa ke na pona Allemagne aki Kishasa tango akutana ngina ndeko na saka maboke atuni ndoko saka maboke est-ce que mobali yango alinga yo wana yo yebi ye ondeka to solo la kazu photo Alexia Bitala azalaka ndebo ah bon azanda handicapé abi azaka handicapé abi ete o bana nga handicapé te mais tango bande ko lia mbongo ayebaka te ke mobali azanda handicapé tango kaka ndeko mobali oyo siko ayebaka mwana mwasa ndenge nini ye moko ndeko na biso oyo nzamba limbisa aza na handicap oyo aza na nini na mboka Allemagne ye moko azoki biloko akangi koliki ezo biloko memela copine na ngai copine imota bi moi moso nga na mona tenza saka maboke bazaka na relation baka en couple lokola zeki camarade na ye bana ba photo ndenge zaka boka ba photo tango akendaka memi biloko bapesi ye mazwi pe photo Alex ndeko na biso asaka maboke ke mobali na yo yango eske boyebani bien po ye mwa ke mwasi oyo mobali oyo aye kotabo aza nde handicapé etenga bana nga handicapé te na boyi nanga malamu naza mbala handicapé ta mosusu banda ko vivre asali accident oui mais o déjà aza handicapé na boyi aboyaka ndeko mobali na babenga ngai na ndeko na mwasi batelemisanga na Château Rouge na Château Rouge mami lien to elika mwa oyebiso na lobaka bosolo bakokoya même na commentaire ba ya kotia commentaire to kutana bona Château Rouge papa boboto o mama ni tutala na ngana expliquer yo wana sko semeki na ngai tala zo mwa mwasi moko boye to mona kona mwana mwasi yango wana yango to ko expliquer problème alia mbo on est 3000 € azong seleka 3000 € na yo na makambo esila mama na mwana mbali na pa benga ngabe mama ni tutala kaka mwana na mwasi na mwana ka wana ye en tout cas zong saka mbongo ya mwana ngai pour de découvrir que moto aza na handicap aboye maman ya lobi oza sûr que mobali alingi yo po mobali mobali sana Kinshasa koboya mwasi poto te mwasi poto ata na 50 ans aki koza garçon mo ya 30 ans garçon aboya te pona eza poto akoboya te o eza demi paradis poto eza demi paradis moto akoboya poto aza te bandeko na yebisi bino ke maman lobi mwana nga tubanga likonga na motema ke ba si toi tu étais une bonne femme pourquoi tu as divorcé bac plus toi n'abisi maman pourquoi tu es contre ma relation maman pourquoi ouais pourquoi moi je ne veux pas ce qui avait choisi ton mari pour toi c'est pas toi qui avais choisi ton mari et quand tu as vu que ça n'allait pas tu as divorcé non laisse-moi faire ma vie et nanana ba comment on va nda ko moko nde ba va nda ko mona mobile maman ma ile siliti maman osani moi mbali asa ye poto ba komi ko vanda na mwana mwasi na kovanda une année mobimba asala kate mama meka koyabo il faut funda mon mbali il faut funda alo baka mabe mon mbali asala faut kaka kabola kaka ko biki mama zo lingate alingete azo kabola mwana na mama azo kabola mwana na mama azo kabola mwana na mama mama stoppé mama kenda so pa mwana ete
pour moi na comme na langage mabe eza le côté ça la parent passe net moi na soka zo manquer parent na respect moi na soka zo manquer parent na respect eza le comme ko soit ko kata na pongina butobi oh mutu ngana boti na tina mukila manquer nga respect eza le comme ba parent ba sepela na likamande ngona te yonga bible no bise elobi que honore ton père et ta mère c'est ainsi que tu vivras longtemps pour bible yi imona ki nzamba mona ki tin balobi ba parents baza banzambo assez ba parents baza banzambe assez parce que ceux qui maman me makona libumuté acha na mokito on va koza pe na mokito on zara pa nzambe tatata on zara dans les airs mais muto a sacrifié 9 mois na ye acha on na mokili muto na faut penser que merci faut betela ki maboko bien autant bien en tout cas merci pour grâce na yango na mokili ceux qui otina na za na mokili te yango bible zo ba est recommandé bi honore ton père et ta mère et le papa mbate et yebi Lilo banzambe lo babongo. Alors elle connaît comme il de quoi moi si na mobile ne. Moi mobile on nga lingaki moi si oui, c'était pas de l'amour. Ezaki l'amour ya solo te. Ezaki l'amour ya solo te. Obolingwa solo c'était pas ça. Muke akomi ko kangana ba message. Ya ba chéri oya tika. Muke ba message. Muke ba message. Oh le kongo ba message nini boyo ba explication maman oyo ya boa kisaki maman oyo ya salaki ke mombali asaki ka séparer bango maman na mona ba koti en froid ningi pe ba paré biré na bana ba baza en froid pona nani pona mobali pardon excusez-moi mais ya gaz ya Perrier maman na mona baza en froid pona nini poazo telemela mwana ye muno comme ko lumba solomelo ba makambo bien biliso mukolo mona ka place de la mesa sale yuko tela mano beza propre mon so t'habiter place za salité pour mukolo aka mukolo muto mona mo liboso no amona ka mo liboso et surtout muto menyo na libumu 9 mois abimisa na libumu muto na foko yokela ye mona moi c'est comme ko ba message amu kokanga ba message amu kokanga ba message akoma kufana na motema akufana na motema akufana na motema yeko potama na bande kwa mibali yaza yaya bande kwa mibali baba leki po baleki yaza 27 leki wala ndiaza na 15 po mama saki différence akubota leki wala ndiaza na 15 leki musala ndiaza na 10 ans mo so na baleki ezate ako obligé que ndoko zonga kosola ka na mama ayeko zongela mama oh mama tala mama lobi oh moi je n'étais pas une bonne femme c'est pour ça que j'avais divorcé non Abina répondre, moi je n'étais pas une bonne femme. C'est pour cela que j'avais divorcé. Abi maman tu n'as répondu que penza ndenge wana. Azonga na lipekananga. Ayekole na lipekananga. Na bise me po ni bozango yokate. Soki mukolo aza koyebisa ata maman oya boti yote, ata papa oya boti yote. Mais chaque personne qui va se donner la peine de te donner un bon conseil, il faut l'écouter. Conseil c'est obligation. Mais ça, il faut quand même conseil que vous tapez sur conseil. Ou il y aura quand même conseil où vous tapez sur. Ceux qui sont à madame Mojo, ils sont à ma botiki. Maman, oh, lobby. N'a pas de konanga. Na lobby sarabango soutien na siliki na bango. Que bino mutu bobi misi de konabina qui okuta na vagabond. Bac plus 3 oyo. Akuta na vagabond. Tant akomi kokanga kanga ba message, akomi kokanga kanga ba message. Suka na ba suka ki wapi? Vagabond akimakiti. Vagabond akimaki. Akimi. Vagabond abimi. Vagabond akimi. Akei. Kokuta na baninga. Alongwe na ville bazalaki, aki na ville mosusu aki kosala ville na ba camarade na akimi bac plus 3. Akimi akei. Siko vagabond nga kendaki ayeba kiteke problème aza nango ya problème mukanda ke ninga bapesi nga visa une année sili boy bapesi mukanda 2 ans vagabond ayebi teke mukanda tango ko sila pona ke ndo renouveler na besoin ya moi si oyo vagabond akima vagabond akenda vagabond banda pe ko sala musala vagabond bandi pe ko sala musala. Mais pour nani tango akina mwasi na ndako aseki musala te ndenge mama bukula bana osenga ke sala musala oye ozala mukanda sala musala po ozala mukanda ce n'est pas ozala mukanda te obwaki ngunda te
oye na visa ya libala sala musala vagabond aza kolinga kosala musala te azomona mama mabe azopesa barapport ya mabe pa mwasi po bakabwana na mama mwana mwasi na mama bakotaki en foi ntango vagabond okomi kosala makambo mabe lokwa boyeba na poto nde bazalaka motema ekoki te aye kozonga epai ya mama mama tala boye vagabond akei vagabond ntango akimaki na mokanda ya 2 ans bango bayeba ekaki lokola kimi boye ntango akorenevele mokanda akozala na besoin nani ya mwasi nzoka kota akendaki vagabond azosala baninga baoriente vagabond komi kosala akei mpe arenevele mokanda bango bakanisaka ake lokola azovanda boye azosala te seka aki akosala te non akendaki abandi kosala mosala mais na nsima nango nini eyaki koya non mwasi azalaki gu na ye te mwasi azalaki na ye gu na ye te asepelaki na ye na ye te mais alingaki ye kaka mpo likambo na poto amata avion aya poto mwana oyo asali dépression mama alobi mama elie na ngai na perdre mwana nga mwana asala dépression bac plus 3 mwana botama na poto akola na poto mwana asali dépression ndenge vagabond akimaki ye ndenge vagabond akendaki mama ayebisi ekuta alobi tala koma na préfecture nde mwa mbalo akimi po barenouveler mokanda te mais tellement bolingo yaki na motema oh non mama nakosala bongo te ndenge akeboye ta mosusu ezaka bakanda kozonga tosa boye na boye nzoka te vagabond akei kota akelaki vagabond bandi kosala mosala barenouveler mpe mokanda na ye mwana oyo asali dépression mpasi ekoti na motema mwana dépression likolo ya bolingo lamour ebomaka ko soza ner solide tokufi okei ya nini yango okufa mpona mwana motu mosusu mokili nzambe apesi biso eza kitoko boye mokili eza nango bien liwa malamu eza liwa ya nzambe me liwa kaka bolingo kaka mwana motu mosusu yo okufi ye atikali nde kosala vie encore mobali so akufeli mwasi kaka na matanga wana mwasi mosusu bando console omoni eyaka makambo yanga mpe naza nanga kaka sikoyo officialize situation na biso ye akei kaka akei eza nango kaka liwa mobali aumelaka te mobali soki mwasi akufi lundi dimanche akobala mwasi mosusu mwasi nde moto avandaka na susi me mobali te mama nde totalika mode ekomelaki mwana na ngai yango mwana na ngai asalaki dépression moya avanda ata na ndako azwaki balaki na mobali ayaki te aye kolibere na ndako azongi na ndako mpo to bando vanda na ye ensemble donc naya biso mpona koteya bana basi batombaka moure na ndenge mabe kokende vacances soki aza na bandeko bazobimisa ye basala botala vie awa ndenge ezala na vie ya Kinshasa ndenge ezali mingi bazokende kotombe baamoureux to bazotombe baamoureuse bac plus 3 vagabond beti ya koto abi mama Eliane bongo ye garçon so bata français yango kutu mama utuni na mwana na moto ata français malonga na monoko eza te meloko garçon azaki na ye swag bile boyebi kaka pe ndenge ba garçon bakoma propre likolo ya nani ya ipupa bakoma swag latiki mama ndefu moi bien moi ba propreté tout ça parce que kolata et le but que polata foza na mbongo non ko classer za kaka propriété nzoto ko soma chemise na $10 pantalon na $10 mo sukolo se parfum lati ba chéri ba batsani ba chéri pe balandi yo kolata singa na mbongo te et singa ka classe mo ba ka ko classer yango na conseil na bino ba jeune boyokaka mpe baparent soki baza koloba na bino okoki koya na mobali soki papa to mama atali mobali wana abi te mama mwana nga oyo namoni yo na ye avenir ekosimba te atoza folle amoureuse meka kozonga nsima oyoka nano mate ya baparent oyoka na makambo baparent balobeli yo yango bana ebele bazokoma bana ebele kaka lelo bana lelo mpe bakomi mpe bazwi mpe beka aboti na mobali bakabwani mpona kozanga nini kozanga koyoka ere moko kozala na presse na vie eza nango na ntina moko te eza na ntina te ezela temps na yo soki okoki bana bakoma kobala kaka mpo x abali nga mpe fona bala x aboti nga mpe fona bota x asali boye eza malamu te ce n'est pas bien domaine ya bolinga linga mobali alinga yo soki oza na mbongo fo boza na système ya imprince à New York Eddie Murphy azalaki multimilliardaire un prince mami tcheki na po ya mobola ake kolinga mwasi o bazaka na restaurant ya pamba
amiche na po ya mobola po na nini alingi mwasi alinga ete po aza prince alingi mwasi alinga ye po na kimobali kibomoto ndenga azali po yebi ndenge naza prince mwasi soto na kolinga personne ne dira non mwasi akoboya nga aza te po naza prince yango fona kende kolinga mwasi oyo ayibi identité na nga te alinga nga na bolingo ya solo yo uti poto ke Congo omoni garçon koboya yo ta musalinga ta guitare yo zana ta guitare te osata pamplemousse mais awsani akangi ka misuti abia sona komi ka mikili na obendana po baka sala ngaji na bango sona komi mikili na obendana na ngai basi boni balelaka na bengisi mobali na poto makabo ngo esilaka te ona tuna bato azo ka maele te makabo ngo esilaka kaka te boni babongisi mibali na poto mibali bazokima boni babengisi basi na poto basi bazokima ezaki basi babengisaka mibali bakimaka mibali babengisaka basi bakimaka pona nini l'amour c'est le cœur bolingo fo ezalona na kati ya motema okoka kolinga mutu yo moko na guna yo moko bite ngalinga mbali ya mokuse poso nga alati talon na leke na mulai na sepela bongo ke oki okuta na mbali moko mulai guna eza mbali ya mokuse okuta mbali ya mulai mbali za mulai ba nazo akaka na kende kaka pona okima na luka yanga ya mokuse makambo ebebisaka bato ya mwana ti alenga nga munene mobali ya munene ombali nzoto mikebo na okima na nga wi tango akimi ke nzoto ya munene entre temps nzoto mikebo boteki bana mibale tango akena guna ye akia bakisi bana ndako moko bona bana ba nationalité ezaka nango kitoko te ezaka nango mabe ezaka nango elengi te ya makambo ekomaka mais oyo ekomela ba parents ekoma na bana te. Alors faut pas retomber amoureux ou bien amoureuse bêtement. Ndenge mwana biso bac plus 3 oyo mama bango lobi asalaka dépression kalikola vagabond na ye wana ti lelo vagabond akenda pourquoi kwani po amoni oki oziki na oguna ye te alinga kaka koma na mboko eza na métro mboko baliaka hamburger eloko alingaki yango wana lokola sa komaki parce que kovanda na partenaire olingi te ezaka pasi ozovanda na moto ozolinga te neti mabala mingi eza kaka mwana mosusu ko tele bika o mukanda nabotaka mbalo mpona mukanda nabotaka na mwasi mpona mukanda mais amour sincère ezate voilà pourquoi ba divorce ça makebele parce que amour sincère ezate ata mwasi na mbali ba amour sincère eza mukie nandime kaka mpona zo mukanda nandime kaka mpona zo place kolala nandime kaka mpona botaka mwana nandime kaka mpona sala kabo yango foko sambela nzamba tindelo molongani oyo oya guna yo oyo lingi shwa na yo penza ifo ko senga nzambe tindela nga shwa na nga mobali aguna nga o nga na kolinga o to kovanda o to kobota bana tokende na miso na yo tokende na miso ya leta toloba jusqu'à ce que la mort nous sépare oaza mato ya koyoka ayoka babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusa kumuna nzamba nbeshanel bana betu. Bon, de gros bisous. Bonne journée. Bye bye.